Au bali moi c'est bon, il y a mon nez, il y a bourreau. Voilà, il paierait. Papa, autant à Gouba comme individuel. Na yebisio, mbala si mo ya mama na yo. Mbala si mo ya mama na autant ngana ngo finga bino souté. Mama pexai. Mais mutu moko za na charge na ngana da na charger yo, na quand charge no ya batterie on a charger et c'est tondi. Et ça déjà plein. Ah bon? Ça déjà plein. Donc c'est là la semaine prochaine on recevoir ma maman. On recevoir ma quelle mère. Bon, est-ce qu'il faut finir avec quelle mère? Té, on moni bateau, on a comprendre les Congolais. Congolais yo na quelle mère? Ah bon? Congolais yo na quelle mère? Donc surtout le bano ba ba moni de zoba. Vous avez pas? Solo bi que non moni que ponga na bana mikolo. Bana ngaba yebi parce que na vansa bana na bitala na finga ba ngosuté ba profiter. Bana ba papa il faut enchaîner. Là ici mère. Bon, on va décider. Bana va décider mais papa il peut pas vous insulter comme ça donc il faut. Bon biso de ça il faut enchaîner ba ngoso ba fing et là le roi biso de te ça va so ba beto na école yo peut beta. Donc ba pe non papa. Ba fing yo finga. L'homme prudent voit le mal de loin. Libala pesa lango partout. Au gros on peut mobile no moko waza responsable na sans sa responsabilité. Aux on voit mais baso ya biso o mususu mutu ça la raté au moins na za na bana 11 azo nuire nanu éducation bana na au niveau de l'Europe. Comprendre? A rejoint moi na ya moi ça tikié na responsabilité ya bana wana sans avoir que batata na bana wana pe bazali. Aux on voit ake na eba ake sa babiyenga na kisasa azusu se mi gopo au jour d'aujourd'hui bande ko nga ya partout au besoin ko nga boye baka il y a des femmes pondeuses. Il y a des femmes transformateurs emportées. Donc il part à Kinshasa, Zuizé, mais il y a un Eric Zemmour à Sénégal. Il y a un français qui a une carte à location. Vous comprenez? Parce que on doit se mais qu'on a eu charge. Vraiment. Charge on des gens qui ont gâté. Pour bon charge on a eu et ça on a gâté bon. Et ça on a gâté hein. Mon charge à l'État français. Ils en ont marre. L'homme prudent voit le mal de loin. Continue à bana couser les affaires parce que faire ngala ndimra en tant que grand chanteur. Mais comportement na ya kolia ba ni ni yo ko sa liboma ko violer bana na ye na za kuna te. Comprendre? Na za kuna te mais faire pas ça la maman. Ba lié ba te be no orchestre na ye. Lié ba te be no orchestre na ye. Ngana na ranki na muté, je parle de quelle la vérité. Les no faut changer comportement. Faut bolinga ba te ba la vérité. Allié bato belé nga Michel Sentem da yebisanga makambo. Oh, Michel Sentem yebisanga makambo. Ye moko pe il a été victime. Naza na photo bangba lia Michel Sentem. Et puis Vasco soki na Vasco Mabiala. Vasco Mabiala boyo ko atanga loba naza mutali botote na lobango. L'homme prudent voit le mal de loin. Comment Willy Outa? Bon Kamba wili ya utabokoko Mouchani nzete kaukakate mama Le 24 juin 1980 Ya wili ya zoku na kati ya Luandako Henga ye Wili Mouchani Molonga ni yarita Nga mileli finanga Moyo moko tozo yema Butu ini pasi na nga ya kobanza se bandi Nyonso se pona mosala na nga Balingi babomanga Baina kanga ye Bamimoni lokola bangonde basose na nzambe ye Jugement de ekokata makambo mama. C'est des une. Basale lingai makita. Bakote lingana ndako. Tika. Ngai papi gene na sale lokote. Tarke bwakasa na ngai. Niko itilere pati banzuzi na mama. Wana bata pamba yemba. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin motote o tolobe la vie. Kuna balobi nini.
balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie mais hydrogène nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobe la vie Mister Siatoyo nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga no te papi gene tolobe la vie avec Adi Lodolé Selvo je c'est beau comme un deux journées nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington, grand pays. Papi Gene, tolobe la vie. Papi Gene, tolobe la vie. Tozana Célésino, encore une fois. Mbote na bino partout Bolandaka biso à travers Tolobe la vie officielle. Bino to Bolandaka biso na Congo mondial célésino.mecdc.tv. Voilà. Merci Nabino Nyonso Bandeko Bolandaka biso partout. Encore une fois, Bato Benga biso partout, surtout na Bangola, Benga biso balobi bazo sepera na conception. Oh yo to ça na Célésino. Désormais dans la conception moto boti ya sika. C'est une andopé sa conseil na ba couple. C'est une andolobela sur ba couple. Nyonso ya mabe, nyonso ya malamu bandolobama. Donc yé tondokira bongo. Ah. L'honorable 4 fois prêtre Washington, grand pays d'Amérique. Merci Nayo Eric Chimano, capé les authentiques. Pinochet Agostino Masso, sa papa social. Voilà, à toi, c'est les inutiles sur le sol. Je répète encore. Ceux qui ont moni biso boyo monde déjà que au lingano c'est les inutiles, au lingano papi gianité, côté en bisoté pour oyo ka pas si awa eza ezui. C'est bonjour. Bonjour papi Gen, bonjour. Bonne santé, ça va? Ouais, santé Kitoko, Nzabazo Bate là, pour les mettre les circonstances, des temps. Et ça y est, Mogo, Yeme, Yem Tabate là, parce que Biso Bata Nzambe, Toloba toujours comme Nzambe, les Bosso Fato Banda Maramino surtout. Pour Biso Toba Bata Nzambe, to Bondi la Limo Oyo, Nzamba Sana na Mokili, au Bango Bazo Boma gratuit. Si. Comprendre? On Biso Toba, on y a un moment dans Baloba, ok, combat na Biso Zara noble. Et puis ça, juste. Mais je regrette beaucoup pour bateau, mais salamabe. Mais batanga comme Nzambe. Li fero ba homona ngo. Pe ata biso meto ba sumuki. Comprendre? Mais si on t'a dit que les sumu na biso to sala to défendre volonté ya Nzambe. Comprendre? To défendre de volonté ya Nzambe parce que Nzambe a sala batu na na mukila, sala mukili na mai na ye. Mabele na ye, ba nzete na ye, ba nyama na ye na zamba. Ba nyama na musu na mamai. Comprendre? O asala po biso to lia po nourrir biso o po asala ki bobo mate ba nyama musu pe ba boma rabatu. Mais sikoyo bango baza ba nyama batu nyama. Moni batu nyama. Azo sa ayebi ka sala misala mabe. Ayebi ka viola rabatu. Ayebi ke ndeka zawana asimba ba kisi ya ndeka nga ayebi ka sacrifier rabatu. Moyo akomba Nzambe liboso na. Ayebi ka lia ka merde. Ayebi ka lia ka merde, lia ka banie. Ayebi ke asala mabe kaka na ba antuku nazo ba comme Nzambe o Nzambe kaka anga na zu grâce pour Nzambe otuni bonne santé Nzambe par la grâce mais par la grâce de qui de Satan ou Nzambe mais nga la préfère malamu ko bolanda comme exemple Johnny Hallyday alors ba ya de regarder Satan vous comprenez mais pourquoi beaucoup ça na kombo ya Nzambe na kimaki Satan na bino vous comprenez et ça na sens té ya nga na lo banoka ke. En plus de ça, ils ont un bateau où ils comprendre. Ils comprendre le bateau, ils sont conscients et belés. Mais si vous kenda Luanda, azana kisasa kenda Luanda, akima kisasa pona ni foto na ye. Akima kisasa pona pasi. Balia rabiente, azo kola biente misale zate le côté, makime na Luanda pour aller rabien. Alors comme na Luanda comme on lia moi bien comme on activité, comme ko finga ba combattant bazo bundila pona droit na bango bazonga na kisasa pour kuna mboke bonga un jour. Vous comprenez? Mais il y a des filles, mais kuna na Luanda qui n'est lia. Bino bana Luanda, bon contrôler bana Luanda, na lobina bana Luanda nyo sotuti. Pour bana Luanda belé pe baza po biso. Quand tu viens na Luanda poto. Nga bien na Luanda za poto.
Angolais en rapporte parce que tu vas lire bien partout, tu vas lire bien partout, transport des âmes meilleurs, partout environnement des âmes bien, ils allaient poto. Vous comprenez? Yo que Luando qui me passe na Kisasa, comme kuna, aux contre les combattants. Au ligne au côté na kati ya banini, na kati ba distraction la musique, ba va mettre parce que quand on va mettre les choses va changer, ba on mettre kuna parce que ba ebi que là reza kuna bona ba vivre dans la vie bien pour ba nuire bino. Ça, ce sont les plans des Rwandais qui ça la plan wana. Bon, mon Kofi Olomide, arata New Arena. Tout de suite, on a vite compris que à que nangambu ya Rwanda pour ça ça bangon batinda. Momo na individu moko bona Rwanda na Rwanda akimanzala azo parvenir ko finga mutu. Na bien question parce que tenana silisa. Tenana silisa. No ba no. On a côté na moni yo ozo silika mutu mo bengo na Luanda obano et ça la ndenge nini mutu mo yebi ete boye mais papi gen ngesa la nga pesoni go na Facebook ko ka boya ma n'importe qui comment moi na yebi na Facebook qui parle na moto oyeba mutu oyeba te oyamba na comme ami congolais na congolais comme ami mais bato souvent ba comment faire la moi différent et rappelle moi kokoso mo na mutu moko bone Miguel mais na mbo na Miguel ba la monter tu vas vite comprendre que non voilà aza so na yebi na ngai te zoba moko bazo be ngai on dirait to yeba nde badaka la on dirait ye masa na ngade papi gain on dirait ye masa na comme aza la nani parti banjuzi na pesi on bote place dans parti banjuzi allez là on peut danger parti banjuzi on pesi on bote place aux ali bato ba Nico Itile masa na ngai comprendre bato ba geni wara ouais mais ma mission bazo miko c'est la que congolais ye njilwa azana njilwa te papi na geni wara muda mema ya uta tanga uti mboka auti village ça on peut na Congo kaka ya na mabete ba memie ba ye na quartier 7 na quartier na biso akomi pe njilwa ozo pas donc bato ndengwana ozo comme na Facebook il a passé mingi na yebi na ngai yote c'est zino yebi na yote yom do yebi ozo parvenir lukata relation aux ana bien ngana ebate ngaso sepe na émission papi gente ou bien na publication ya papi gente na zapango etalinga te na bien na bloqué yo mais que olandinga pona nini ofi nga pona nini na salio nini tana ko pese la auquel mer o c'est les normal poli l'autre na moni to tangane classe moko soki yo Pereira nana yemo ka minyo soki Pereira wapi alors voilà tu fais la honte pour l'Injili. Est-ce que moi avant que na finga mutu fona tu na Njili avant que mutu soka sali peuple mabe avant pour Njili mutu ndalobi makambo wana bien Njili elisa nga bien elisa famille na ngai bien mutu na kata famille na ngande azana za alors voilà nga no tu fais la honte pour Njili moi je fais la honte nga za na poto yo na Luanda na pasi au bali moi c'est bon ya munene ya buro voilà Pereira. Papa otanga kuba komba ba individual na yebisio mbala simo zo ya mama na yo mbala simo okuzo ya mama na otanga ngo finga bino sute mama peksa mais mutu moko za na charge na ngada na charger yo na quand charge no ya batterie on a charger et c'est tondi et ça déjà plein ah bon ça déjà plein donc c'est là la semaine prochaine on recevoir ma maman on recevoir quelle mère bon est-ce qu'il faut finir avec quelle mère té moni bateau on a comprendre congolais congolais yo na quelle mère ah bon congolais na quelle mère donc surtout le bano ba moni dizoba ozo ba solo bi que non moni que ponga na bana mikolo bana nga ba yebi parce que na vantsa bana na bitala na ofinga bango soute ba profiter bana ba papa il faut enchaîner. Là ici mère bon Bana va décider mais papa il peut pas vous insulter comme ça donc il faut biso de ça il faut enchaîner ba moto ba fille et ya le roi biso de ça ba so ba beto na école yo peut beta donc ba pe non papa ba fille yo finga ah ben oui vous comprenez donc et là on a no ba yango wana pas si obozo mona na Congo bozo mona ngote vous comprenez transport maille auto mbude auto beta 3 jours na Kinshasa maille côté na parler du peuple maille débordé moi na moni na publication ba Facebook na moni pour na tala rappel trop Facebook pour na ba situation parce que information malamu na nini ezate na auto mona information musuzu que DG directeur général ya RTNC ba longola et pour na ni akataki antenne tetan ba na wolola Limbondo Félix Félix traître de la nation ndenga zo teka mboko ta ba wolola ki mo yibi na moni ngote
Moudou toi mon yango. Donc babimisi caméra moyibi caméra. Mais voilà ça sert à rien parce que même ba téléphone. Ezali. Bon tu ata ya kati. Bato ba député là bazaka ba téléphone Android. Bazana ngo. Donc babiloko mingi esalamaka na Congo wana eza biloko moko insupportable bona ba calé vi na no moyibi lokola caméra. Ayibi mbongo ebele bonga freiner à venir mobimba ya ba jeune ya Congo mais tant azobima pardon bozana longola na boro donc tant azobima bato musu ba congolais bazana kata parti na yona INC parti donc bozo kumisa moyibi pona ni pona nzala c'est ça conclusion zali ba plan na nyoso congolais zo comprendre était peuple ya ndenge ni lo bango grand frère na boketi wa yambo comprendre ponga na combattant ya bato tu na combattant ya peuple mokonzi nga na peuple combattant ya peuple mokonzi na peuple combattant ya CCDP na peuple combattant ya bato tu mais bato baza ba traître na zana binoté. Voilà. Donc, il y a une conclusion et Zaline Zala. Tu vas qui s'injure à Baroque et Foucault na Rwanda. Pour abaisser ma introduction. N'a pas de résumé. Parce que nous, on a été sur les bancs de l'école. Parce que avant ça, on a résumé dans l'introduction, résumé, comprendre. Bokeimba mon histoire. Introduction, développement, voilà. Conclusion dans son dissertation. C'est le titre, paragraphe. Voilà. Vous comprenez donc. Nyoso tu wana ezali plan ya ba Rwandais na ba Ougandais na ba yini nyoso ya Congo basalaka batia nzala pour ba perturber mémoire ya congolais nyoso. OK. Fabrica sa petite na Lyon mais ayeko beta lisusu. Lobi on a tongo ba musicien mwana bendana. Bon yo lobi que garçon ta une combo wana parce que na tanga ba komba banti valerte. On m'a dit que mine belé na Congolais les 30. Yo quand mais surtout ni ngai question. Mais papi gueule, pourquoi vous avez surtout ni bato question? Alongo ba no calé sous tika. Non, na ko répondre na ngai Algérien muté so ba bino papi gueule la te chapeau bien ba Algérien te. Bon so bi mutu yo bon papi gueule so ba bino yo elongone ko kana na wera son. Ba fingi yo. So ba bi papi gueule yo ndeni matu ya bato so suka akutambanga ya yo lega koto ba fingi yo. Ba linga ba ba destruction. Description de comment il est papi gena zalabo na fingi mutute na fingi des fois mutute mais na bige moi na wana mino belé na munoko au lieu de 32 ans il y a 38 mais bon l'homme de 38 ans na munoko na mino bimba lokola kintatiki la nzenga pinga jalousie makani bonga sona nga jalousie basala ngo ndeni moni jalousie basala ngo na motema eza babenga ngo keto ngaso na sala te keto baloba ngo te to mutazolo babodo mutata véridique bato bere boto comprendre makambo te na motema keto za balingeli yo keto za balingeli yo mutazolo velo te olo no ye vous comprenez mais jalousie yango te kasi keto yango wana siko keto za jalousie mais on nga zolo beza véridique donc na se défouler on a loba. Vous comprenez? Pour écouter trop. Non, ça n'a pas la macam, n'a conservé, n'a discerné, n'a analysé. Et les jours que j'aurai le moyen, na yemba la on a lobby, on a mis sur bateau. Vous comprenez? On a des jalousie et puis na évité jalousie ninga na on a mis sur tout awa, surtout côté ba sédic, to kenda surtout côté chômage to kenda zo sédic. Tant ya ko sa bango ba bengo star, ngala éviter star nini ya mboko ya mukili mubimba, o zo sédic na France to na Belgique. Tant que na romona ba zobo ba kumisa yo ba romona star asa star ti comprendre star a vivre na mbongo na personnel et puis ya bango ba sédic ba zo kuna ba mango ya wana ba okezo na Belgique obali mo sa Belgique na bino pe basi yango obali mobali ya sala raté quel est votre avenir yango zakani na ko zakani yango quel est votre oboti pe na yebana ozo azo yebiso ke ya musicien simbi kisa komi PD est kuna na whisky miel kuna na kumanima omona ga yete ibale tanga mina partout. Et ça, c'est une gravité. Mais il faut savoir quand même quel genre il y a mobile. Est-ce qu'il y a quoi assumer ma responsabilité? Na yoko biso, tu assumer ma responsabilité. Il y a ba longa ni na biso, basi na biso na bana na biso. Ya ndako nanga, ya foyer nanga. Est-ce que mobile oyo zo kende ko linga kuna? Ezali po na profit. Est-ce que comment moi si moi bota de bana 11. Il y a bana tata il y a des pineuses comme ça. Tu vois, une pineuse une pondeuse donc il pond beaucoup d'enfants. Tu vois, les banatata. Ah là, je parle à personne. Hein. Donc c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Je parle à personne. Mais tu vas voir à un certain moment, aïe,
ake koluka mobali esalama mpe ezaka mpo na afrique te ezaka mpo na baafrike te comprendre afrique mobimba ata partout mokomona libala mpe eza nango partout okozwa mpe mobali no moko oyo aza responsable ana sans sa responsabilité ozo comprendre mais basi oyo ya biso oyo mosusu motu esalaka te omona aza na bana 11 azonuire nanu éducation ya bana na ye au niveau de l'Europe comprendre akozwa mwana na ye ya mwasi atiki ye na responsabilité ya bana wana sans avoir que batata na bana wana mpe bazali ozo comprendre ake na ye akesa babiyenga na ye na Kinshasa azwi suze mikro mpo au jour d'aujourd'hui bandeko na ngai ya partout au bozoyoka boyebaka il y a des femmes pondeuses il y a des femmes transformateurs emportées donc il part à Kinshasa azwi zemi ya ye kobotela yango Eric Zemmour azosilika yango bafrançais bango fo bakata bango balocation ozo comprendre parce que akende kozwa zemi kuna oyo otikila bato charge awo vraiment charge yango kuta eza nango yanga te mpo boloba bo charge yango ya yo eza nango yanga te bon eza nango yanga te mo charge ya bato ya l'état français ils en ont marre te sikoyo mobali wana akoki koassume charge wana akoasima ngo ndenge nini parce que ya uti na à l'étranger mpo akende na Kinshasa aluka mobali aya na ye et puis bafutela bango batike bango moko bongo oyebi te na bambongo balocation kaka bambongo balocation bato ebeye ya mbongo ya bana mosusu neti nga na bana na nga na boteli mbongo ya bana wana ozosenga nga bapension alimentaire osenga nini ozozwa nini okoti tontine vous connaissez le tontine akoti tontine pour lobi azwa mwa mbongo akende so Kinshasa so ake Kinshasa akomi na Kinshasa kuna azwi mobali aye na ye nga azoloba nga te bakawa na eza ebele ça de savoir oui oye poto malédiction omona ebele mpe baye poto ya malédiction bazo évoluer te bazo émerger te parce que nous sommes là mais bazo ebele ata kutu wana poto te na Luanda mpe mabongo ezosala ba nyonso tu wana ezouta na kati ya pasi aza na Kinshasa na pasi mwasi oyo bali oke na Luanda po lobi abiyo na lingi olisote namoni basi ezosalama partout na Belgique partout mais ce n'est pas dire que tous les femmes au bakenda Kinshasa bazande ngwana tous les femmes bakenda Kinshasa bazande ngwana to s'adresser na bino oya ko se répondre mal oya ko tani eza yo donc celui qui se sent piqué connaît l'affaire bazé belé ozo comprendre babilo musozo mona ata awa pezo salama omona mwasi amikotine na kata ba muziki moko boye ma muziki ona kati ona so tali bango mwa ka démarrer siko yebsanga ba o wana tu baza marié te conseil ni ba omema na o na ba o baza bosola nini po mwasi abungi na libala linzanza libonga na langi donc mobali po alinga yo faza na kimia na kata ndako na yo mais ozo comprendre donc siko yebisanga siko conseil ni no pesa na yanga fumo eloko to pekisa ngwana distraction masanga kobina kaleso ne se bebi na masuba donc ngala kana na yo kabino ba solo te bato ba zwa kabino après ba mbias na bino bango mayaka yo sa momia na solo ya masanga ozo comprendre solo masuba solo kimpudi solo babenga ngo nsudi mfuka ozo comprendre donc non moi ça bonga masanga te bon moi ça bonga na masanga te moi ça comme ane masanga mais avec modération neti ba biso to mela pe masanga penate ce que ça se présenter na meli nanga so za na ngoti chaque jour peut-être na bena nanga ba ji nanga pona na système digestif nanga ezala bien na zala très bien mais moi comme ça rabatu ezo comme ça ya jise di boko na monsieur Boré na Pichu Santiago de Solis Star ba kamwa makamona mudi ya production na pesa mote et pas Tarke Bwakasa to bunda na tongo poka pona ko chef d'entreprise banini basi mususu bazo comprendre était bon voilà on est entre parenthèses parce que to ça na émission bimbaka sur ça kaka et aux alawana donc papi donc voilà te ko doser ko te so ko mela mena mais au moins mutu na yo et travaillaka vous pouvez réfléchir allez-y réfléchir avant de faire quelque chose oui vous allez bien ami sur bateau faut réfléchir biso ba que non je crois que bofinga sous bateau biso te ba vagabond moi j'ai été sur les bancs de l'école je suis pas un bourrique de la catégorie simple vous comprenez nous avons de l'âge aujourd'hui na lobi mamande fu ya sagesse
Donc je dois conseiller les gens, mais ça ne m'empêcherait pas à la personne qui vient m'attaquer pour rien. Moutoumoussou a relé dans la TV, pas journaliste. Oh, ngai kutu nde na zaboye, na za mukolo nani oyo. Ngai kunde na zaboye, na za njilwa. Mena atuni yo. Yo so mona mutu mama na bino aboti oyo wana so ba wana pena mama na ngai. OK pa omoni wana mama na ngai, c'est mama na bino te. Ozo pas. Bon tous on m'a favoriser, tous on m'a favoriser. Sikoyo ba mise bakimi. Non, to ba mise bakimi. To ba mise bakimi. Na ebisi binyo plan oyo nyoso zo bo manza, ezo bo ma congolais na mémoire na makambotu, na ba confusion, nyoso to za plan ya nzala. Plan oyo ba rwandais ba yaki na photo décevoir bango na point de vue ya familiarité, ba koma chaos samboko na do mutu na mutu akoma mutu ba ebimisa ba traître, ebimisa ba inconscient, ebimisa ba zoba ebimisa bona ba mutu alo ba likambo amona likambo pe na yango wana ozoko pa mais ya lobi abanga kaka po zo mo eloko kolia alobi makambo mususu ekoboma santé ekoboma éducation ya bana ozoko pa ya mo bana biso ba komo bina na ba kata ba classe ba yosala ba sex tap na kata ba classe na Congo mboka zoto na mai mutu okipa zate yango bozo ba autorité na mboka ba omona mabumu na bango ozoko pa peuple kutu basundula ozoko pa nyoso to yana yango tango tuninga yo binanga ba mise bakimi est-ce que batongo bakimi bazaki pena ba musicien ponga na il y a des musiciens et des musiciens bato bakimi bazaki pena ba musicien pour muto même bango d'abord ata musicien te aliaka ba mango ya awa bango mamona ke star ozoko pa ana mwasi na bana awa. Oh voilà, mutabemi bango azwaki mukanda pona sentaki mwasi moko mwasa ngasa neta bali exquis ya makambo to loba azwi makambo to so basa bazoma ya nengwana ozo pa ifa so mubande obo na venir to mona ba couple sur le ba 50 ans neti ba couple ze belé na kotanga ba couple ya vieux na JC Diboko na nani couple ya monsieur Borel na Mama Solange ba umeli et ça honneur aux hommes mais ba couple bon ça c'est oumel et ça ba couple a intérêt aux hommes donc mutambongo a même bino na poto yemo na za musicien te yo même poto o yena poto a musique et beta la sauter et puis poto ngo yena tango hiver na tango ya nini ya boyena poto na tango ya décembre ta la poto des encoulés tango to la ka boso tondi déjà ya on a regretté poto ba Mosaka poto wana okenda États-Unis ya bien te okuta na suna ba noir ebele kuna pokuta na noir so ba meme ko te santor avant na ba Versailles pour mon noir tambola ta 40 km au monde noir te ozo comprendre mindele do zotonda déjà ozo comprendre esengo ananu kuto lete esengo na nsatu esengo na kati ya nsatu o comprendre donc net ngane na yo net ko so no ba to na lina ngati ba to na lina na posa ko lete na mo na ko liani ngalo ti musalati ngapi na kutai musalati na pose na liaki na mena na nini o mai comprendre mais na mona loko na liate tout nyoso tout na lia déjà ozo comprendre est-ce que muto ndengo ndo ngofinga muta poto oni ngo finga muto azo bundela bino po za la bien boko mapena ba sito donc pona bana ba sali bien de bakimi be ba sali bien bakimi na bango parce que batiki pe ba famille na kisa ça ba ngaba zongo ndeni ba besi bata concert bon te ba zongo ndeni ba beti eloko te wana ya salle de fête ba coopérer na batu yango azo kamba zo ba msuzi o mona zo ba mo nani so 38 ans sebino 38 ans mpese wana so nani PD wana sebino nini sebino ka ateba combattant ka ona nini o beta kite déjà na ebisa bino tango uti kisasa o sala ki publicité que zo ko beta na salle moko boy sala ngo beti ngo te déjà ozo sala nyoso to landi on est le côté ozo comprendre et alors quand on a besoin fini tata na bino mbesi yo na ko beta obo na boye atoye ko senga excuse na sima etikali elembo ozo comprendre oyo ko makamano banga zo bimisa donc ba mission nde bakimi biso neti nga personnellement so na kutena misa bona bomira pa enanga na monike a aider famille na ye tamso bada botama bana ba botama ndenga za na famille ngo alia kabete mais ya zo chance ya oya poto a ozwa musala net biso bato boto encadrer bato ko be bango na ofrate obitala bato baza ba victime ya régime wana boye na boye parce que un musicien un leader faux leader ya groupe moko bo amema bango na compte ya distraction na poto tala bango yeba yebo pesa bango mikanda donc so musicien na poto fa kima oui ba musicien faut ba kima ngana yeba sa faut ba kima na bango
Bon, exemple, badabeka pa binobo. Kimaka. Teneti nga na kimate. Biso to awengel pari. Nga ba mema nga na poto te ba zongi sanga na poto parce que na bota ma na poto. On comprend. Na yebisa ka bino mbala. Na groupe na biso na yebi quelques-uns ba kimaka moko za nete olenga nkoi boy. Aza so moni ba tara o elonga nko olenga nkoi. Ye na yebi ka kima me ba kaya ba biso na yebi te so ba tika la rande. Ba pesa roi pasi tambo kimaka. Bon, Marie-Paul a père na biso akoka pe comme ma famille na ye a même pelé Liverpool, des gigots les boga. Comprendre? Mais vient na biso marocain 17 étoiles à Zawana et puis ça roi pe na passe ming nazali parmi les fidèles il y a Marie-Paul au batikala awa na ye. Tina suka nga biso to botikala ngala sala abo na sala abo. Comprendre? Et ya kingai eza Pitu Santiago, hein? Ngai Pitu Santiago Patu Bofosa, eza Bizima Kodos, nana nesus. Eza digital, comprendre? Eza susu ba Charlin na peso mbote peso les oh tout batikala ki wana Zino za mutapoto les grands drumers Zino na peso ya Zino na peso ya Zino na peso mbote ya zaki kokimate azali ya mutapoto ba ya nodi que son âme repose en paix ba vieux delo ba ya mutapoto mais o akima ezaka ba danseuse na mutu wana na tangi wana moko wana wazaka neti olenga nkoi mdakima comprendre olenga nkoi na kane do so na zione na kobeta yo na yebi te zela omoni ngai bato mosusu bazo comprendre te oyo kobeta malisusu kotanga makila te boya ebele bobeti nga mais so mutu ye moko na mobali akozamangi na kobeta epi nga na zangi bato te oyo baya kokotela nga mpo tobeta moto na bato ebele comprendre si je le fais pas parce que je connais la loi nakoya kosala moto te nasala moto guet-apens nakobete parce que mwana nde naza boye nalobi komba moto te ngai alobi olenga nkoi olenga nkoi nakobeta yo oyebanga olenga nkoi olenge kombo oyebanga olenga nkoi c'est qui allez-y voir allez-y faire des recherches vous allez olenga nkoi ayebi ye moko place olenga nkoi ayebi ye moko place azali nakomaka mosate puis gare à vous na mapekane du centre oza mapekane ona centre nazo kamwati lelo mutu neti yo noza wana oza mwana SS qui est maladif et puis grâce à Dieu abombi yo tina 5 ans oza nango tata mobimba wana kopa ngana ibana SS ba ko famille na 18 ans soit comme si 19 ans eza moi grâce compare papier gain donc yo keba na l'équipe paragraphe wana na ozonga la bino sima papi gel maloba pana c'est un message de repesa et pas ya ndeko ba musicien bakim message na opesa e message na opesa o zarano musicien te tika na mama musique azara musicien te azara musicien te bobo ke to ça bobo ke tu so total bobo tu viens nga bobo tu wa yambo grand leader ya orchestre na sur les soudés comprendre azara musicien pene musicien asa pe ba siksa danger so yo tane moto neti janora obi janora quoi ça le asa pe ba succès na tangi no bele na ba chaka ko on peut ça succès ba vieux chaka ko on appelle ça mbote comme ne ko ya nani ba bien nani chaka zulu te ngana bien comme ve di mo pour memanga bo viens na dimo memanga bo amona njili tuma nyimba amona njili OK amona njili mo konga lo bamba bo so buta amona njili donc eza on te fona mi kumisa ta amona njili wa amona njili kisi njo busuki nini bon yesa baki o yana yesu potote parce que ça besoin ma bela Rwanda à comprendre que yemo va faire voir parce que na ba na tango pone yaki nzamba lo ba na tango asuka bokomona bato bele bakobima na kombo na ngai yo bazosalela ngai nzoka baza ba satana ndenge pesa na tango akomba na tango akomba ba traite bakomiyeba nisa bango moko na tango akomba bakolabo bakomibimela bango moko tamso ba lobela akomba danger ba beteli kola komba basale ni makola komba mais na suka nango yemo abimine kolabo ayebi na e donc ça ne ko akisi njora to na ko yeba ta za rwandaise be na suka nango ta ba pese nationalité mabele na ye aza rwandaise bisika to mona ya rwandais boyo linto suka ne wa rwandais na congolais ba oyo kana ta mukolomo soka ye na milia ba congolais ba onyata enkoba awozwa yango awozwa mangituka et place de suki ne yangwana donc a continuer na ki Rwanda na ye
eza kutu trahison te oyo ayenda aza mutu ekolo na bino aza rwandaise et puis rwandaise amunene bongo première fois namona ye rwandaise azanga masoko azanga makolo x rwandais et puis aza leader ya ba lesbienne ya ba rwandaise te yazani bien te yom de zolo bazanga bien c'est ngala lobi onga na yebi voilà to suki ne wana mais so mekolo ba buzo ba na yebisaki ye ngala ba message oh nan nana ba message comprendre ya muto mais na bloqué déjà y a pas de problème hier soir nga les gars na nzela YouTube aloba menga azanga na maloba te qu'est-ce que vous tout comprendre comme na Kisinjo nani Kisinjo oh lobi kombo wana donc voilà comprendre nga na yina ka bato ba yinisa mboka na ngai na yina ka bato ba contre peuple na ngai ya lobi ke biso to na poto awa to ba na ko beta ba Rwandais o bazali awa muta mona na mwa za Rwandaise to ba na ko beta ba Rwandais ba na bien bien tata na mama na ba na kisata ba ke beta ba Rwandais et on dirait ça mona deux personnes ba ke beta milliers de personnes ba to ba ko beta bango kaka comprendre ba ko beta te donc yé ya nga pe na bisa ke te na ko beta ba Rwandais o bazali awa mais na otikilo ba Rwandais ndambu ba Rwandais ndambu yebo ya ko beta ba mukolo ya poto o nga ko poto na oya na nga sote na pona poto place nga la pana na Kishasa ba Rwandais to zana bango bela boya ko boma bango. Voilà. C'est sinon, tout maintenant ma musique mouké. Tout maintenant ma musique non mouké parce que ils en a ba acoustique yobetaki électro live. Électro live voilà. Si quoi ba acoustique nyoso obi parce que na mutu na tourna kati wana. En tout cas olimbi sana tout no mo. Lobana. Alors na kati ba acoustique wana mutu ni omoni pena oyo abetaka acoustique bien. Natala ngote. Ba natala ba acoustique tenga. Ngaso mudalinga tala beta electro live so beta electro live na tala yo nga atika na ngo tala ta kusi na tala ka mwa mukemke ya bien zo ready na vient zo ready ça va na tala mwa mukemke ya moi deux chansons te ka moi vocal na tala na longole pour nga za par n'importe quoi na tala susu ya Joli Mubiala Viana un bon chanteur grand chanteur mais a comment faut chanter na sepele na ngo douter bon ba on est tiré na tala na ngate mais ya mukondira bango abanda acoustique za fere na ebisa o déjà mukondira bango abanda acoustique za fere parce que fere ngala ndimra ya en tant que grand chanteur mais comportement na ya kolia ba nini ya ligili yo kosa liboma ko violer bana na ye na za kuna te comprendre na za kuna te mais fere pas ça mama ba lié bato be na orchestre na ye lié bato be na orchestre na ye ngana na ranking na muté je parle de quelle la vérité de no faut changer comportement faut bolinga bato baloba en vérité allié bato belé nga Michel Sentem da yebisa nga bangambo Michel Sentem yebisa nga bangambo ye moko pe il a été victime naza na photo bangba lia Michel Sentem et puis Vasco soki na Vasco Mabiala boyo ko atanga loba naza mutali botote na lobango naza mutali Vasco Mabiala bomona ka zo sanda katina makila de toute façon peu mutu so mi célèbre comme mutaku fasu na famille mais tant qu'on mi célèbre c'est-à-dire biso to ka célèbre ndenga nzambe na célèbre ndenga nzambe na sa na ba succès te soki ni moi électro live nga moi bato batali nga merci na sengino merci bon continuer ko tala nga parce que nazo ya suna selezino chante papa ou ba acoustique mo keka ko tala moto naza na besoin ba acoustique ba bato te na tala ka na lobi na tala ka yango te papi gen naza te pona fula ka bato so lingo zo lupe ba pa na nga yaka pa na nga to sali dio to sali featuring mais soki yo tala nga tala nga bilo ba bato te en tout cas excusez-moi na a besoin te na lo ba komba mutu wa nga zo ba parabole attaque sage ngara imba to tuna ngata tuna ngabata na tuna ngama makisi njora c'est aussi ndo kendo vandi boye ozenga ofandi bozo na lobi otuna ngama to mutu makabakisi njora to sona papi gen kolinga to ma ridicule na miso bato watu bata la biso tuna ngaba question oyo eza na intérêt ba Congo eza important pas ba congolais et ko tirer quelque chose pas ba congolais ba pena que non c'est les gens il est en train de parler bien vous comprenez ngai sona na yeba mutu bien mutu mo zo ngai yeba na pana na ko finge mbamo ya mama na ye na tante ya ko discuter na bato ba n'importe ba conseil ndingwana
ozo comprendre donc nga na yebi na mutu tozo tuna ngai wana non mais au moins na tuna question parce que na landa ki na landa naza na besoin olande be mi ngaba ba finga nga trop ba fia na lobby ba fia nga trop vous aurez l'occasion de partir à Kinshasa va demander na Rio nga na kola na Rio nga na botama na yebisa ko déjà que ngai circoncision nga ba salango et pas tata na Gislem Pass ba kata yango pas papa na Gislem Pass d'hôpital à 7 mais que ça reste à eux de le montrer aussi ba kata bango bangenga wapi et si c'est clair hein mais pourquoi tout le monde mais tout le monde a fait un combattant il y a un yebisi que fruit il y a comme un conscient bon ba finga ba combattant bona boy et outi na Rwanda il y a un badusu ba ko elia mabe na Rwanda ba biki ba pesa bango ba nationalité Rwanda ko tant que musicien tout temps combattant ba takanga na tout parce que ba takanga ba ta vérité bango ba linga fu bokota na lokuta poli ya bien comprendre ngana ko tikala ko kota na lokuta te comprendre et ça pas na kata combat ba combattant msu ba za ba collabo au moins azotanga kombo na yo pour nini pour mona neti yo za mutu na yo non na nga za mutu congolais tout na mutu combattant tout sauf ba collabo ozo comprendre on s'attaquer dans bat et puis nga c'est na mona que je na wango pole chana pese on bote place aux ali vie pole cha directeur ou sala biso poto ya poto pour ya linga mingi to lo babongo pour les appels ndengwana comprendre ba vie so ba pole chana alors ba ngai ke babambaka libanga na manga hotel pour so ba banga na manga epola donc manga on peut so ko yo liango te mais manga hotel so ba bi libanga bu ko yo mona sukali do liango comprendre donc là tu ne point ni ba s'attaquera toujours nanga parce que je parle que la vérité, je suis en train de mener un combat qui est noble et juste. Et puis je parle que Makambo est en Nzela. Donc je parle que na tika rappel ba laisser aller to finga na fingio. Zala imsayo ngala rayu mate. Et puis je te kuta na foi bango na olia e. Olia na yabito. Na beta e na makasi papi gen donc tout se dévoiler ba faste. Musique. Tout se dévoiler ba faste. So yena nganda lenga na oyemba zate na mwa bato na miki ba chanteur wa mikemke ba sa ba acoustique na ba muta lenga zate ba yebi yango be parce que na mona ba chanteur musuneti ba soleil wanga grand chanteur moi soleil wanga la grand chanteur na timbre ba chanteur lo ba ndeko na ngayo nani na Belgique nani Mirage grand chanteur ozo ba chanteur a bien ba zali a bien ba chanteur lo ba Mel Elias grand chanteur. Mon conseil de ça, il y a. Donc ça là, bon, grand chanteur. Serge Mabiala. Serge Mabiala. Grand chanteur. Mais au Goyon Gâté, à l'église de TV, on a un combat sérieux. Il faut le combat naïe. Et ça quand que petit chanteur ou chanteur à Mickey wana Arc-en-ciel Zola grand chanteur na lobi papa tolo émission est assez les îles donc c'est les îles on doit tanga bateau ba grand chanteur yote c'est les îles on doit tanga ba grand chanteur ba chanteur mzo tanga kombo mona mutu mzo tanga te ba yebi ne yiti ayo ba izanani yango jona tanga za wapi yango beta wapi asala nini abeta wapi asala wapi ba CV eza wapi on comprend papa biso tona ba CV ngeti nga CV zone na ona beta na wengel Paris grand mouvement ya osanganati mouvement Marie Paul o bandimi tu bana kata monde na pesi bino mbote ba maître Gege na pesi mbote ba évangéliste Thierry de Mava ba JP Kibelo comprendre ba monsieur Jojo Armani na pesi mbote Solis Star kuta yebi on s'en comprend. Mère Maïmo na place aux na pression botte de ça beau séjour. On s'en comprend. Donc autant langa ba combat pamba te ba marquate. Au moins il y a air mutu mo na société. A tout ça neta miye bana comme chef ba comportement miye za ya bandi. Mona mundi bozo nga ye ba ye chef na bantier. Mais so talé na musala yebi ne l'autre. Faut pas découvrir ye pour ba yebi ça bino ka yebi rien. Ba jara batuana. Ba chanter Mike au sala acoustique moi au sala 800 vies Roliani et puis ba rappel na ba chaîne T ba chaîne na YouTube T. Vous comprenez donc papi gen kotanga nga ba komba pamba te nga tangi ba kombo yo o na mona bateau bazana moi capacité ba trois ba Jordan Kousa
Vous comprenez? Jordan Koussa Bino, bon, finir faux chanteur, mais là, moi, un grand chanteur parce que c'est un chanteur qui chante à la gamme. Abima hors gamme, tu es à la note. Vous comprenez? Abima Yemo. Abima Yemo, quoi, t'as de composer les îles de pas bif. Mais yo, on s'en remet, on a deux salles album. Album, n'a pas les Cérésine, on a la salle acoustique n'a pas les Cérésine. Mais tout le monde faut pas y aller, yo, mon mieux, ça va. Bah, Junior Wendo. Batu faut pas y aller, ça yo, yem ça va tout. Vous comprenez? Batu monsieur on entend là comme on a imona bangote na yebi que tu as chanté tant que na mona comme tu vas t'embrouiller na Paris comprends na ba chanteur bazata na papa tout ce que ba ventir ba chanteur bazali ba chanteur net na diaspora ngata na ba komba ba diaspora parce que na yebi na mo ba uta ba kini onati ba Suzuki na lobi na yo ba le soleil wanga ba grand chanteur ba Emile Elias wana zo mona wana vous comprenez batu ro ba na susu na habité bon on a la tag na moni soleil wanga Emelia Jordan Koussa nani susu ba chanteur ba zama petit na mo Mazembe grand chanteur petit na wana donc ngamu sona bana na petit ko leko to solo na pa okende musala na petit corriger bango mwana njili petit Mazembe petit na mo Fanel grand chanteur au saranate ba tro ba solo baka ba chanteur on entend na na Paris on ba ba vrai chanteur ba ba obe makusa ba ba benankosi bige mwana biko sigi na otoko temenga na otanga ba na lobi mwana chanteur ba chanteur ngam na otanga lo yo otanga na lobi mwana ba papa ngato sa no mission ba ventir te nga sa no vita ba ventir na do mission ba vérité na yo et puis na ebisa ko otanga na kombo motu te ngam na otanga kombo bato on a ko apprécier devant public. Comprends? C'est les îles. Oh, na mona sous chanter moi à salanga c'est sengomo nani oyo comme les nai chanteur on a vient César Loboko il va bien ba vient so ba nani ba JF Ipongi tala na to salba exploit grand chanteur on saranate on comprend mais ko finga ika poalo ba vérité on comprend ba Didier Oasis ba diamant vert l'omena na pese mbote diamant noir diamant vert tonton Dianzenga petit na ngai Pims Lumena ba grand chanteur ba ngona deux fauteurs ba grand chanteur ba Omba petit beaucoup na pese mbote oh voilà oh tout ba tigana ba chanteur pa ayeba ni tago obi chanteur mobo na ba suko mona eta anodo ba pa mwana njili mabota makota yanda kuna bakota ya Bakongo chanteur ngo asala ba tout rebelle on dirait bozim dans nom mais na tine lo ayeba ni te non chanteur mo na bossa ko mona ye na bossa ko mona ça to bien na poto asa ba tout rebelle na poto avant pe biso oh aye pour na poto zongi ma yeba na te mais ça sérieux quand même go ya poto ko ayeba na te aye na yeba so ayeba na te. Ah bon? Mais si quoi un choix dans le makambo ça va tenir makambo le baga comme c'est les îles nge comme ça ngai oh ngala le ba comme Manda parce que je respecte Manda tant qu'un actrice tant qu'un aîné Manda que c'est un grand chanteur un grand chanteur Azalaka grand chanteur mais na éviter niveau de comment na okola bo akompe mukolo azampaka donc comme mukolo mpaka Manda azam mukolo mukolo pena mukolo donc ba donc yé pena ko akoza pas comme na bakoko on comprend donc patron ba chanter na papa ko tanga na ba ko mona ba honte pardon comprendre ba chanter muso bo bona grand chanteur na grand nga awa na ba okese mutu dono moni grand chanteur mais tant comme face à face ne be faux chanter voilà papa na lobiga moi muke wana zela to développer voilà c'est les îles donc là mbala suka bo se comparer nga leki ba chanteur tout na koyemba na l'équipe bango tout dans mout ça na peso ba vocal moko longola oh na tina na yembango wa te ngabo yoka nde acoustique na bango nde ba beta ba acoustique bo comparango siko na electro live na ngai c'est le musicien pour faire acoustique parce que mais ngara beta acoustique te yoki ba mpema te mabisko yo yini ba mpema ya nani ngana yoki wa ngendi mami monda tie mpema nini na ko yoki il faut beta bien bon peut beta bien quand même. Mais ngala yoka nanga bango te est-ce que vous comprenez na yoka bango te mais na zama droit ya ko yoka ka batu te ngande fo na yoka neti ba vieux na zo be voloko ba papa Wemba ba King Kester ba Lindo Yogo ba pauvre Espérant que Sangani ba Pepe Kale donc
bato oyo fona yoka bango parce que batika ba œuvre basisaka no ba œuvre na bango te ntango nga nazoyoka bango ezomatisanga ba octave ezomatisanga ba intellectualité musicale Kambo ya wili euta bokoko Mushani nzete kaukaka te mama Le 24 juin 1980 Ya wili azwaku na kati ya Luandako Henga ye Wili Musheni Molonga ni yarita Ngamile lifinanga Moyo moko tozoyema Butu eini pasi na nga ya kobanza se bandi Nyonso se pona mosala na nga Balingi babomanga Baina kanga ye Bamimoni lokola bangonde basose na nzambe ye Jugement de ekokata makambo mama c'est des unes basale lingai makita bakote linga na ndako tika ngai papi gene na sale lokote tarke bwakasa na ngai niko itilere pati banzuzi na mama wana bata pamba yemba Bayembaka. Mais obi no mi boy. Oh ya gaga. Est-ce que ya linga. Na lobi na ebisa ki omoko wana chanteur no so azoyemba fo bimisa ba plaire na enyoso ba plaisir na enyoso ba octave na enyoso. Ayembi danger. Vous comprenez? Abimisi ba octave na ye fo ganga fo yemba. Vous comprenez? Al si tout ténoriste fo ça na ba pointe et c'est ngani fo fa ba. Ya ba olenga nkoyi ba zemba koyemba te lelo. Ma peka centre zo ba oyemba te tilelo ozo yemba na te tilelo oko yemba na kapete parce que luki ba kamna sele zo luki ba kam contre mvuluzi koko mangongele mavaka la mambala mfumu kimbangu mvuluzi kimbangu kimpa vita voilà émission le vidéo tellement va tuter ba komba tu peux total ne bisoter mais ba komba batunga na préféré fo longolango te longola ba komba batuana mais émission musu to sala na faut to décortiquer na oui oyo boy Nicolas kunga mambo belete ya osala voilà petit na moi moi ça yemba na kina poto na comme Karine ala mama na chanter mama na David na petit mama na David Karine na obenga Karine to pesi ombote petit na musu comme Magali so lukia Magali shops ana mbali nemo ya rapper ba bote pe mwana na pesi bino mbote place bazali ozo pas ba grande chanteuse petit na mo Miss Tula grande chanteuse ya osakanate moi ça nani Mimi Ciel na pesi mbote place bazali moi ça Jordan moi ce mec na biso moi ça Jordan Kusa grande chanteuse osakanate Bonjour, bah on le va combat c'est zéro. T'es sûr que ça il comme ça il le comme là. Oh papa, bien non moni so ngo ça il comme que on ga la salade ni acoustique nanga les écoute ya Célestino mais papa et alors aujourd'hui moi si moko boy ça divorce na ye ba bota bana na papi gain. Tant yo juillet il faut ba tala moi si nanga ye yo ba nga mu na bota na moi ça papi gain. Vous êtes décomplexés. C'est pas ça la complexe. C'est ça non? Voilà. Donc comme il a souka la première tribune déjà que tu as l'émission Mogo c'est une ouais ton côté là bas foyer. Donc et là on a ba papi gain batona ba ministère Fabregas wana o Yorobiso comme Fabregas 38 ans. Non, bien 42 dents. 42 dents, mino bima vilain type wana nga PD wana. Ba ministère bon kasibino mona. Kabino mona vino mona te mona ba PD. Bima be mutu quand même. Est-ce que na conseiller makama PD bien? T'es à PDT. Mais yemo lo ba ngoku yemo za lo ba ngo ya za na ndenge wana yo zo côté là. Voilà. Aza PD. Aza PD PD c'est otiki so za PD za choix na ye na fingi était otiki maître o kane na comme suna maître otiki maître a leso mangituka crédit épuisé wana épuisé senga ba pardon senga ba na otikote na ozongelo ka comprendre ba mission ba kimi bokima no malamu et puis na opesa conseil na bateau bazokanga ba si soki pe ya solo sope ya lukuta bakangi garçon mo mo azobeta e bino ba faux maître un maître ya solo bundira mboka na ye
bomona ba Mike Tyson bomona ba grand boxeur le ba pasteur Martin Luther King ba sportif ba bundela liberté na bango na États-Unis mais bino ba maître boyo ke bundisa o bandi o sala ki maître na poto o ke ne menacer mutu pour yem dans une opportunité au kimisa son ministère ya Fabregas boza na plainte ba na plainte bon na sala na plainte ba na plainte mutu wana to tie poids apporter bango plainte vous êtes recherché bino va mettre bozo beta joana parce que ma preuve tangible ezali et kontarapé na justice. Est-ce que yé akokanga bato wana ba mission na makasi kisinga na kingo po landa bon po bakima po mutu wana yemo amoni passe eleki na nzala na passe eleki na mboka bila tigade aluka vina balandi bisika vie za meilleur bato wana ba zo baté na beteli ba maboko parce que ba o bakima te o ba yakana héritier ta ba comment souffrir na sasa monsieur batika la ndengo wana makudila soto la ndiko wana avant ko tu wana ba droit ba pauvre ba bien ndongo question homme repose en peine na sécurité mais pauvre ba ndongo akufi na Angola en Afrique makima na ya azongela kani baze belé ba ministère na somo na bakini wana monsieur totanga na so bakimba ba kombote bazakune belé na poto na poto pour ne pas ça de sa famille na yo parce que ba Rwandais ba envahir mboko ba tie passe na la familiarité ya grave mboka na shit na genou président ba tie bino traître azo kosa no ba komo wolole na ba parlement na ba parlementaire ba liboso na mona on a vie ba parlementaire ba wolola président ya lukuta obiso to bika sa même présenté ale yo ye awa ozonga ah non osali bien bokimi na bino to ko aider bino na pese mama Magali lo mama mbote mama Magali na pese mama Vero Kela ni mama Mungala na pese bino mbote ya Jackie Kanza na pese yo mbote e ba combattant so na pese no Bokechi wa yambo na Bokoto TV na pese bino moto commandant eso Nico Itiler ba combattant baze belé maître Give maître Churambo malé mbatable na pesi yo mbote monike mwana SS ma peka centre fingi yo azo fingai afingi maître Churambo yoko cette femme ti afingi maître Churambo makende ki sasa Chilombo ayambi ete yango tanga zongi akoma combattant oh alobi yango monsieur makambo lukina ba combattant yebango place ko lekela na pesi vient nga $10 gombote na pesi vient nga geni wara masamba mbote $10 ko port de Paris $10 ko na pesi mbote donc bata pesa mbote bazé belé en tout cas surtout parti banjuzi na pesi mbote mingi anjili na pesi mbote hein mutu no sa ofinga njili mutu no sa okende contre ba combattant mutu no sa okende contre kali anjili banana quartier 1 na 13 nga ba parisien tout ba yinga to tamsa ko micro pa ba parisien tout mikolo comprendre balo ba vérité ba parisien wa kombo ba yebinga oyo ba yiso mutu nga na yebeti comprendre to micro photo ça l'émission nga na yo na carbe to tamna pa ba parisien ndenge ni alobi moi 5 tu comprendre pour photo sur ça le kuta ya batu mutu so za na malade SS yaka na télévision oyo ko sa mise ozo na pe matin vous ezika yaka ko loba makamna comme ça toko aider yo ko toza na chance on leki moi 18 ans bana SS ba lega 18 ans te o pita 19 ans fa kufa ingeta merci de venir sur ndeko Rolandi biso to ki pena bana pete hein merci allez des services à sauter bino dès normalement qui to sauter bino ko nyonso ya bozo landa oya nyongo oya sana na besoin ya nyongo on a linga kanga ba nyongo na futa kana na reta yaka j'ai des services à Swaka on a vu la reine hein j'ai des services à Zali France Mobiba la ville la reine okelo luka Jojo Panda numéro na Zali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai tes services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai tes services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25. Il y a moi demain, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Bonjour Landa, Bobenga. Oh, il y a ça solo. Vous comprenez?
na Lyon beaucoup qu'elle pas José Kalonji Badibanga écrit na bango yango na C numéro na bango yango na C donc n'est pas na bango na Lyon so vous la personne bobengi José Kalonji Badibanga la fille beaucoup de la maman Azari Viviane Italie Mobimba bata Naples bata Milan beaucoup de la bobenga maman Azari Viviane numéro na bino yango wana eza koleka na C oyo bokomona numéro ya mama Azari Viviane bopanga te agence oyo kudi ya mbote. Ici c'est JNT Service, nous avons la promotion, il y a un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions, il y a un carton. Dimension, il y a un carton, il y a 60 x 40 x 30, biso, il y a 50 €. Ce qui est pour concurrent, il y a 60-65 €. Mais par contre, le carton il y a suka awa. Il y a biso bandi awa et eti awa. Il y a bango suki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, tu as un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils arrivent à 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, tu as 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils arrivent à 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Vous voyez, le carton est miné. Et celui qui est dans la 4e dimension, dans un carton, il y a 80 x 50 x 50. Biso est à 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, to kitisi carton à biso na 220 €. Carton il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € pas na biso. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Les biso pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton à mounene. Carton à mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandi on a 350 €. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc on a 300 €. Et ce qui peut arriver au Tindi, 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là où ils sont pris. Et en même temps, vous allez sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc JNT Service et Yewana pour nous faire une solution. JNT Service, tout ça là enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso. Tu as un carton, tu as un compte, il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as un carton. Tu peux sur le carton, tu as un compte, il y a 10 €. Quand on recharge le colis, on a un colis. Quand on peut si le reste, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font un carton à 50 €, tu as un compte, il y a 10 €. Quand on a un colis, on peut faire 40 €. Y compris 10 € pour ce qui est dans le compte, il y a carton. Eh mamé, Ajason, le yenge, Ajason, Achale.